Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille, bonjour, bonsoir. Ici que les hommes et les binos partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bissopé par la grâce toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Kota aimer partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça la vraiment bisso bien. Alors, voilà. Le lot a jeudi, hein, le 24. Alors, joyeux anniversaire toujours à notre Poutine de l'écriture. Dans 6 jours, awa, des mois, ils ont clôturé. Alors, n'a pas de connaissances, on peut au babotami na mois oyo. Alors, joyeux anniversaire. Voilà. Oh, famille Libota, ma grande famille. Shalom, 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 shalom. Les péchalov, bonjour, bonsoir. On est ensemble la Chine, quoi. Voilà. La grande famille, je crois, les lots déjà tout bandi film na biso na titre ya The Dog. Film wana totala ki déjà na nous moi ba brifa ki biso muke. Moi briefing au bachila ki biso muke hier. Je crois bozo munango wana likolo wana. Vraiment c'est grave. Alors premier épisode na kocha penza commentaire et belé penza te parce que ba fongoli penza makasi te. Ya premier épisode ba fongoli yango penza makasi te pour vraiment to bete lango susete makasi. Oyo to moni encore o nga na kangi. Déjà na moni Belle Vie na mama étoile baza yaya na leki. Na ki yaya na leki wana ba parents na bango batikela bango ndako, batikela bango lopango. Siko na kotikela bango lopango wana bango nyonso mibale yaya na leki ba memi mibali na bango na ndako na bango. Papa JR aza mobali ya mama étoile, Vini aza mobali ya Belle Vie. Wo hey. Sikoyo bazoyo kanate yaya na leki bazoyo kanate nde place to ko découvrir na donc na épisode oyo to ko ekobanda ko ya. Alors papa JR déjà azopesa déjà esprit mabe, azopesa déjà intention mabe, abanjo kotisa mama étoile l'esprit ba kotisa lo bateka lopango pardon, bateka lopango. Na monique non étoile aza déjà yaya ya zoba. Sikoyo Vini sikoyo ye quand na premier épisode déjà Vini alingaka te ndenge avanda wana parce que impolitesse eleki na yaya ya Belle Vie o eza mama étoile respect zate voilà kala nyonso na bandeko yebisa Belle Vie kosa nini ba déménager balongwa baluka ndako place mosusu ovanda balongwa na ndako ya famille Belle Vie bandeko boya. Boyebi esika étoile asepelisa kinga sekisa kinga pardon. Tango ekozwa soki 20 o ba servaki Vini. Hey! C'est-à-dire que no basi ba kabwani na kati ya ndako. Yango boso botali na briefing na moi extrait ya mukeo bachela kibiso botala ndenge bazo bunda yaya na leki. Mibali nde bazo pekisa bango. Alors, attendons voir, suite aux alébélés wana, est-ce que étoile a se laisser faire et pas mobali o eza papa JR pour battre kalupango. Mais ndenge nga nazo mone là, fort possible. Parce que étoile penza asa lingi mobali ne asa na raisonnement penza ta sa koti penza parce que azo yebisa kutu na ndeko na JR kutu te na mobali nanga kutu te. Or, il fallait bazala together. Sko ngana mituni kaka na épisode au totali mibali na bango au moins ta Vini na omona Vini aza na sansa kibomoto papa JR ndaza penza
Pelissimoto papa JR. Déjà nga na moni papa JR azelema mabe. Alors bandeko famille libota na loba toujours toza wana pona belle vie. Idéologie na biso ezalaka plus kaka focus. Film yango wana ekoti. Film ekoti tozala wana pona kotala film na biso. Déjà histoire awa déjà na okoloba ke non malgré ba fongoli yango penza te mais na ngambu ya tableau ya belle vie na mama étoile eza ko fungwa ma MP ya koloba ke non ba ovanda na kati ya ndako ya famille na lopango ya famille ba memi mibali na bango na ndako wana so ne ba memi mibali na bango na ndako wana bazoyokana te ngozala bien atake non yaya na leki bazoyokana JR peut-être na bakanya na ena nani vini bango pe basa nini bayokana mais botala tozo ebate kaka épisode à liboso déjà mabeza parce que oyo ya briefing oyo bachela ki biso extrait to ebite eza 40e épisode c'est-à-dire que toza lebele wana poto découvrir likambu nini yango esalaki ke non belle vie na yaya na yeba bundane ba bundi wana famille libota toujours mutu mususu élément mususu à craindre eza nani papa Serge alobi ke non aza prophète ya aza doué Zaberanga alobi aza doué na prophétie sikoyo bandeko nzambe na ngai nazoyeba te pako yo bandeko to garder souffle avec pako boyebi abimisaka babilo mo boye abimisi ta on dirait lobité mais abwaki kaka pa avant di pe kimi on dirait abwaki te yoka azotuna nani papa Serge je que non naza ayebaki aza nani naza mosali ya nzambe na ya soki ya kotelema soki ndenge nini yango na yoka siko pako pe yango ki mosali ya nzambe ya yo eza ya kote alobaki nini alobaki papa Serge alobaki eloko mo boy et pako ayebise ke non eza ya kotelema wana pese photo ta na making of je suis sûre et certaine que non na making of bato nyonso babukalaki place wana Poutine please ba making of eza mikuse surtout ya nani touti kotala oyo ya Ziguyer 19 minutes au total 9 épisodes bandeko bosungaka biso to sekaka surtout biso bato ya libanda bosungaka biso na nani na making of to sekaka penza pardon kala bo bandeko chap nani making of ata 40 minutes siko ekomi kaka 19 minutes 14 minutes making of voilà ça y est juste kaka mwana ni nangai voilà alors pako tomoni pe pako pe azalaka maloba pako wana ya bwaka kaloba abwaki on dirait lobit abwaki te abwaki ta asali semblant alors totala pe aventure nini papa Serge akosala aventure nini papa Serge akosala ça bandio la tela batolobi ke don elamba o eza ya ba sacrificateur eza ya ba sacrificateur abandi déjà aventure très tôt papa Serge oyo papa Serge abandi déjà aventure très tôt fort possible que non ne ba ko travailler wana papa Serge pako na pasteur titulaire o eza Turbo je crois que non on peut ça bango mutu passe sikoyo titre ya nzembo na titre ya nani titre ya film na biso eza des dogs parce que tozala wana ebele po tokende ko découvrir des dogs encore les chiens likambo nini ekozala na kati ya film oyo na chien na mbwa boso comprendre la grande famille alors il faut tozala ebele wana po comprendre tokende koyeba titre basi bayebisi biso mbwa premier épisode tomoni mbwa te alors tozala ebele mbwa akojouer rôle nini na kati ya film boso comprendre la grande famille mbwa akojouer rôle nini na kati ya film bon aimer bo partager la grande famille avant na kota na lisolo na ngai nga promotion bino mo boyebi nga moi 10 minutes ya promotion et ça bien comme ça to koti na lisolo na biso titre eza des dogs les chiens kolanda nini na kati ya film oyo tozala ebele po tokende ko découvrir likambo yango
bino mo boyebi Poutine ndenge amemaka biso. Alors nakangi moi parenthèse à part wana tomoni pe nani mama top aza dada aza mukanya aza, c'est-à-dire que non tous allez belé wana pona kotala film na biso ya des dogs. Merci na bandeko nyonso o bazo landa biso, merci pe na bandeko nyonso bazo soutenir biso, merci beaucoup. Alors nakangi na parenthèse à promotion tokoti siko na be ya lisolo na biso. Lisolo na biso eza nini? Boboni oh papa boss oh abima allo je crois qu'à semaine aujourd'hui nous sommes de l'autre ça jeudi hein. Ezaki semaine ce qui semaine ou encore semaine passée tout le monde qui déjà papa boss oh abima ki na bilobela. Abima ki déjà na bilobela azolela awangani keno aliambongo ya Poutine te patati patata. Je crois to moni biso nyonso mama loketo ndenge abimaki ya koloba keno bino bosala ka babuzo bana bino kuna et puis par après quoi ko senga ba pardon na ko limbisa bino na ko pardonner yo te eza na bateau na ko pardonner. Mais moi je ne pense pas que non mutu o ya salobi keno bosala ka ba makabu na bino kuna pour par après quoi ko senga pardon non limbiso te. Mais nazala ba ndeko mususu na ko limbisa. C'est-à-dire que non aza mutu a bien te. Ce qu'on a zo ebate papa bosso azo continuer toujours na kosala ba sortie médiatique. Koto bazo répondre bango que non. Pour ceux qui état ezangai ata artiste comédien parce que ba artiste ne ba simbi touche na ba buzo bana bango ba sala kawana. Ceux qui déjà façon au ba répondre bijou. Ezaka appé bijou te. Mina ba onyo so batika leo baza peut-être na idée ya osenga pardon. Ba miyebela kaka. Basa nini ba miyebela. Bozela boyo kananu mwa mutu oyo boyo kenenge azolo. J'appelle Zoula patron na mokundi. Merci bonzenga mama social. Bosingi. Tala. Ezali bungutu la résultat. Réponse ezali tabou dia. Soko monindoki. Les Abakouk, ce sont des personnes capables et responsables. Les Abakouk, tu vas mon entier. Les Abakouk, combien de licenciés dans la carte de Abakouk? J'appelle Zoula patron à mon côté. Merci beaucoup, maman sociale. Merci. Bozolanda, un papa soi-disant, un licencié. Tozo ebate qui licencié en goto ebate ceux qui ezaki licencié kaka ye moko ya ebisi batu kaka keno aza licencié ana miniti oyo ngana omona ki licencié susu te ceux qui eza ya solo ou bien saka ya maluba peut-être ay la batu pe ba résultat na ya soit disant que non aza ceux qui licencié ceux qui diplômé parce que un licencié oki okita na ba niveau oyo te un licencié oki kozana ba biloko oboyete pona ko flatter flatterie. Nde loko moko oyo zela qui est pas pembeni ya Poutine flatterie parce que eloko ya sikeza wate bandeko bo aimer bo partager ba oyo non ba sisi film aziguyer te non ba tali film aziguyer te please bo kende kota la film aziguyer biso to sito sisi kuna to katisi déjà ngambo to komi na des dog bo silisa kuna soki boko rejoindre biso kaka bino to tikeli bino pe mikumba kuna. Premier épisode déjà sur les cas qui na 100K. Tous on a besoin à deuxième, troisième épisode là ils en a 80 quelques y en a bino on a boyaka ba retardataire. Boko bokangisa kuna ba 100 comme ça bo rejoindre biso na des dogs awa. Bozolanda la grande famille. Bo aimer pe bo partager bandeko bo tika pe ba publicité les gars et ça bien. Bota la mutu. Alobi abandi ko sala ki jalelu ya kokumisa ba kuiti. Eza un problème te. Parce que pe eza pe eloko asikate oyo azosala. Asalaki yango na ngambo ya Belleville. Na ngambo ya Belleville kutu alobaki keno enveloppe apesinga boye Nathalie Montanga mona lobi abosani te. Na mizongeli na zongi epa na epo na kotuna na epse mamanga na kei. Ok na kei. Ndezaki confirmation koloba te. O monta o bachelinga yawa. Mais ayebi monta oyo. C'est-à-dire que no ki jalelu oyo akosala lelo. Eza kutu ki eza eloko moko oyo batu bako donc lobaka ke non bango moko ba kwiti nde ba omema mouvement na bango ka ndenge ba okena ngo wana
Mais ce malheureux parce que un des 4 matins va vous regretter. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tout solo là. ekozali mungutulu ya resultat réponse ezali te aburo ya soko moni ndoki belela ye baba mboa les amakouk ce sont des personnes capables responsables valeurs alobi ce sont des personnes capables les personnes de valeur et tout quand ndenge azokumisa bango wana eza un problème te. Est-ce que na moment oyo po luka fufu bomoni likambo oyo ezoleka ata ya bijou oyo asali oyo moko tolobaka mosambeli encore eza na adage moko elobaka keno nyonso oyo ekomelaka biso na vie ezaka na sens moko. Peut-être il fallait pe kaka bijou asenga ba pardon wana asengaki o ba bêtiser ba pardon na ye o ba boyi pardon na ye o ba iko répondre ye à partir ya gag. Il fallait pe kaka bijou omoni eloko wana tokoya tosali ba analyse bijou omoni eloko sali boye nzambe a permettre ramaka mususu po toyeba lisusu likambo mususu oyo toyeba kité. Ah oui hein? Je vous dis vrai la grande famille. Et ça parce que tu vivras quand on a une ignorance moko boy. Pour bijou a comme on niveau na salawana asala ba pardon nyonso wana malgré to koloba ke non ba fuka melaka nzambe ba fuka melaka muto mokilité mais nzambe pas permettra ki bijou asala loko wana poto découvrir qui est si la uka. Yango na oyo sabino bandeko au fur et à mesure tozola la tozola mukato bando découvrir la personne. C'est tout le monde à regretter. Malgré ton condamné, malgré ton bijou bongote, aucun nango mabe. Mais nzambe n'est pas à permettre qu'ango. Pour ni poto eba commerce que si la uka à quoi agir, commerce l'inga étalé si la a étalé pesant maman loketo boyeba la personne de maman loketo. Parce que une femme azala ndenge ya zawana te. Siko soki mutu nzamba pesi bino position ya koloba tango bo sala kijale lukoto yo. Batindi bino te. Bino moko bo baluki po bo kende na ngambo mususu po bo sa isusu kijale lo. Botala mutu ana bozo kendele. Botala mutu bozo kendele. Mais ce malheureux ya komona mwana mobali. Oya ko sala biloko ozo sala oyo. Donc on a bakaba selewana. Merci bonzenga maman sociale. Merci Ndi. Tala. Ekozali mungutulu ya resultat. Réponse ezali te aburo ya. Soko moni ndoki. Belela ye baba mboa. Les amakouk ce sont des personnes capables, responsables, valeurs. Soki balobi keno yoka pesi journaliste ne babi keno ba fingi ba bakwiti baza ba mboa. Comportement ya ba bakwiti bandeko eza comportement ya batu normal te. Ya mutu te eza comportement moko ya ba sauvage. Soki tolobi sauvage, sauvage na to mona ba nyama. Les animaux sauvages va se comporter comme les sauvages. Les amakouk ce sont des personnes capables, responsables, valeurs. Responsabilité oyo kokabela ba kwiti tikanga na ebiso lelo papa oyo. Eza que non responsabilité na bango baza na vitesse ya ko tia mongo enjeu pona ko sala mutu mabe. Ndoko benga bango ba responsable. Tika na ebisa bino les abakwiti ba soutenaka ba communicateur nyonso. Ya sila. Po nini? Po ba kitisa batu mususu. Mais okobenga ngote ou encore okoloba te ke no baza ba responsable te. Soki bazaki ba responsable, il fallait mbongo o bazo tia en jeu pour na ko détruire batu mususu. Ezaki ba mbongo moko o il fallait ba nourrir ta famille na bango. Et famille na bango baloba ke no baza ba responsable. Et non pas ko pesa mbongo place donc bo linga ba détruire batu mususu.
C'est-à-dire que non, osa licencié, mais oyebi sans sa responsabilité. Oyebi sans sa responsabilité. Biso nyonso toyebi ke no baba kwitu. Biso nyonso toyebi. Ba soutenaka bango ba tiaka mbongo anje po basala mutu mabe. Ba pesi pe mbongo boye ba monte ku. Baza. Siko ko benga ngo eza responsabilité. Eza responsabilité te. Eza responsabilité te. Responsabilité yona nengo vandi wana oza irresponsable nengo za wana po oyo zo sala wana o luko lia peut-être o lia ça peut-être so za na mwana so za na mwasi pe na mwana yondo za irresponsable tango zo lo bakeno baza ba responsable nyonso wana eza matolo po batinde loso ke kolesa mwasi na yo na basi yango bandimaka bino beta naza nanga célibataire na bala te ke kokuta na mobali ya boye. Franchement, n'a pas qu'à passer. Les Abakouk, ce sont des personnes capables, responsables, valeurs. Les Abakouk, dans la grande famille. Sikoyo, et l'oko ezoleke langa eza. Pourquoi les gens ne veulent pas quitter Kotoyo? Ozoke nenangambo mususu eza volonté na yo moko. Tu peux pas aller au calme. Mandeko, pour mon relation ou encore mokili oyo ezalaka mbanga ntaba. Mokili balukaka na minute e balukaka. Moi parfois comme on a babilo kwa boye na okela ngo mutema pasi na mutema donc na yoka mutema sala nga pasi ya koloba pourquoi batu bazé se comporter boye mutu yo moko ozomi mema na libungi yo moko ozomi mema na libungi yo moko o ba otindika yo te eloko moko te yo moko mi mebi na libungi mais okomi ko yepi susu ko insulter batu mususu boye bisanga. Bota exemple terre à terre on a zoba que no yo mutu yo moko omi memi na libungi. Bota la kaba selena bijou. Bango moko babane ko sala misala na bango o bango babane ko sala ya keno ki Sankara et voilà. Bango moko bami mema ki na libungi, il y avait personne atindika ki bango. Mais tala siko lelo yo moko mi memi na libungi mais obandi ko balusa mando ke pa batu mususu obandi suko finga batu mususu obandi suko o memi batu mususu na ba ennemi na yo soki mokili to bana ko comprendre ba biloko aboye eza batu mususu batu lokwa ba kabaseli batu mususu lokwa ba bijou lokwa ba oyoyo aye pembeni na o s'écarter na o kotini donc ko pousser ta pembeni na yo te batu ebele ba ozwa maele ba ozonga batu c'est parce que soito na lobaki yango si pas hier je crois avant-hier. Bêtise ou ekosilaka jamais dans le monde d'artiste parce que bango moko baza ba titulaire ya ba buzo ba oyo eza na ba artiste mususu oyo baza na souci ya musala na bango donc à limiter donc tokyo lo baté limiter tokyo lo baté limitation parce que eza na mutu azala na dona ye au monde. Bon mon aka ndenge vini azawana vini pe toyebi nga na yebi vini pe kala bandi pe musalo kala mais vini penza ya koloba ke non lelo to komi komona vini akomi eza pe belle vie ba vini bazaki bato moko babandaki ko jouer kala mais babandaki ko bima vraiment inaperçu trop lelo vini belle vie abimisi vini or soko tali bien azaki muto azaka déjà na talent na ye yango na loba toujours que non Poutine azo bimisa donc a bimisa ba artiste o baza na ba talent batu bayebaka bango te. Ah oui hein? Vini a joué pe na temps ba CD hein? Si je ne me trompe pas hein? Et ça juste quand lisolo to koti na sala analyse ça que non lisolo mo na kotika par hasard. Soko tali ba film akala vini azalaka zo jouer mais azaki vraiment la inte le connaît ba Poutine ba bima ba mu pesha ba bima le ko ba dadi kitambala ba bima mais grâce à Belleville télévision lelo to mona vini to mona ba talent o eza na kati na 10 jours au jour otala vini do
akotaka na personnage na ye. C'est-à-dire que non, azaki mutu déjà ayeba ko jouer mais liban pona bat abima ayeba ezaki fort, ezaki nani facilité. Grâce à nani, grâce à Belleville Télévision. Ce qui kana kosi bolobi mama BBC okosi. Ngana banda kotala biso batuto bima di banda toyebi ba film to banda kotala ba CD ba cassette et voilà. Vini pas ça mutu akala na théâtre. Pourquoi na lobi bongo? Eza na ba artiste belé oyo. Bango badinga na bango kaka musala na bango ya ki artiste ya ki comédien. A raison na kata ko sala eloko musute. Donc acha mayele ne na musala oyo. Siko batu lokwa ba papa boso oyo, batu lokwa ba kaba sele, bazo ko bebisa image ya musala ya o bandeko mususu bazo zwango na valeur. Eza musala na o mezo ba ko pesa ngo valeur te. Bota neti papa boss oyo. Soki oza artiste et comédien, boye bisangai, les faits zo bimaka boy kolobaka lobaka. Valeur azo pesa na musala eza nini? Ou encore valeur oyo ya azo mi pesa eza wapi? Eza pasi hein? Eza pasi. Eza vraiment pasi. Bon aimer beau partager. Ah ouais, le théâtre est comme il y a bamboua qui est là. Théâtre est comme il y a batu ba BBL. Eh, franchement. Donc azongaika na ba chaîne azongaika ba yambaye na ba émission pour na koloba kaka di n'importe quoi. Boyoka lisusu kaka ye moko ye papa bossa boyoka. Ami pesi que non, biso toza ba abako, que ça a problème te. Lorsque ngana zo sala émission, eza na sens que non, ki bo moto muto eza wapi. Bolanda. Eza kutuna makelele belé oyo. What do you want? You want something? Can you please close that door? Voilà la grande famille. Oh msusu, eza na makelele moyena chango eza te boko yoka pete. Kaka ye moko boss wana. So papa boss. Bolanda lisusu awa boyoka. Bandeko bo aimer bo partager. Aimer partager. Osaka tina sima bibi yana. Okosaka ngana mama. Tina sinozonga na lubo. Osaka bana sima. Bati bateni. Batia nini? Batia papier. Batia nini? Batia na papier pe. Mama. Kwa nini usa jibu ya bibi? Kwa nini usa jibu ya bibi? Isu ngini na maboko tenjo sana ngunda mnombo na bibi yela. Tena mchuti ngosona. Mama na kufie zonga mwana mama. Kile bapalola hizo. Bapalola. Ashari kete kwa defu. Yoka eh? Nini za defu? Alobi basali ye BBL bien te kede bapalola yo. Tout ça eza bambwaki là. Soki totali taille oyo Irsil Péchanga za nango sikoyo intact kitoko makasi. Po oloba ke non aza mabe ou bien taille bongisi donc na minute façon akomeli wana eza bien te il faut zaka mutu moko boza oza na jalousie na kati na yo. C'est tout le monde oyo azo apprécier taille ya Irsil Péchanga. Et eza pe BBLT. Eza BBLT. Pour votre information, Irsil Péchanga sali BBLT. Ce sont des T. Eza ba T. Kozanga koyeba. Nde salaka ke no mutu aloba bilobe la boye.
Ce qu'on a la zomituna, Valéria Moussala eza wapi. Et donc, aussi ça en a maillé, franchement. Franchement. Wow. Franchement, ils ont passé. Je crois émission au Petolanda qui a bijou ana. Oh bayamba qui est lobby na kosip, ceux qui kosip news, ceux qui kosip nin RDC, ceux qui ni wana. Sûrement les émissions moko ya kalande ba kotisa ki yango parce que déjà à 2 jours oh tout le monde ndenge déjà ba répondra qui déjà qui nani ce qu'il a fait ici. Bijou ya koloba ke non ba ko pardonner été. Azonga lisusu na plateau mususu akende ba kende ko tourner question. Ya koloba ke non baboyi pardon na yoana. Pourquoi tout ça? Parce que na bino moko non ba artiste bo mi pe sa valeur té. Pourquoi tout ça? Parce que yo moko na no artiste ozo ba valeur na yo té. Ndozo mona ba o nyoso bazwa ko belela ba papa boso. Ba bijou wana nyoso ba kabasele. O mi bengi artiste mais na yo moko artiste oyebi ba valeur na yo té. Yo moko zo mi kitisa déjà trop bas. O matisi ndeko mususu. On peut peut-être ceux qui vont dire que non, bon kende pesa que non o chepe mayele. Au moins on peut leke o leka pena mutwana o kene ko fuka mi. C'est juste parce que yo moko bomiche bino moko bomiche ba bomi pesi limitation moko boy. Bozo ba valeur na binoté. La grande famille boy aimez beau partager hein. Aimer partager, mais surtout sur la caca. Et là, quand on a travaillé, hein. Et on a travaillé. Artiste, il y a un air moko. Ata babenga peut-être nani mobutu que non orgueilleuse. Ils ont orgueillité. A mis pesa valeur. Donc a pesa musala na e valeur. Oh artiste belé bazo zanga. Ce qu'on nenge bozo zanga ngo ne parla bozo benga muninga orgueilleuse. Bota le loko oneti obiju asalaki. Valeur aki mwasi eza wapi? Valeur aki bomoto eza wapi? Valeur a musala na e eza wapi? Ezate. Eza kout na ba pasteur mususu azana don ya prophétie, azana don ya délivrance. Ausa ilango lolendo. Ausa ilango lolendo. Mais osa nini? Osa nani comédienne. Mi pe sa valeur. Mi pe sa valeur. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Toza na film et aussi tobandi ango lelo jeudi. Tobandi film lelo jeudi des dogs. Famille bota boke ne ko boaka lisukuna. Na ebité soki Belvina na étoile bakobomana na ebité. Parce que ndenge nazomona makambo ango na papa JR o abadjo kotisa déjà maman étoile esprit ya keno bateka lopango. Na ebité soki akokende akoyiba ba document ya ndako ba document ya ndako sans pour autant ko tenir informé les qui na e belle vie. Et après ya komona boye peut-être papa JR ya ko sundola etango ba mbongo komona na ba makambo ango ya ngoyoyo. Déjà, ce que le but au talabo, tu vas vite comprendre que non, ils ont déjà dans leçon moko boy. Oh Belleville a lancé message na bandeko basi. Batiki libino lopango ozu mobali na yo o memi e na ndako. Akomi okotisa yo isusu esprit que noto teka lopango yo. Hey! Hey, po botika la nanine. C'est-à-dire que non, ezo salema. Ah, to moni boy. C'est-à-dire que non, ezo salema. Yo oye ko vande pa bato.
likolo nango komi suko pesa idée que no boteka lopango tango ye ko vanda wana ozangi ai place à kovanda tango siko bokoteka na poke ovanda api po mutu oyo azalaka na esprit wana ya koloba ke no koteka azana na problème siko ayeba valeur ayeba ndenge bafutaka loyer te bato ebele bazala na problème wana ayeba ndeko ndeki sens oyo balobaka nde sens ya responsabilité bato ebele bazangaka sens ya responsabilité ya kofuta ndako baoyo balinga vie facile okomona boye étoile akondima koteka lopango wana azwi badokima bake bateki papa belve aye kosutuka bolongwa lobaka ndenge vini ayebisi eke no boluka vini ayebisi eke no toluka ndako ye mpe ayebisi vini toluka ndako mpo kaka étoile azwaki mwa 20 wana ntango mosusu ekanda mpe kosila alobi mpe akoyebisaka vini tovanda na kovanda bakoya kosutuka peut-être pas étoile na papa jie basi bateki lopango ekomi kaka jour akobima baye kosutusa bango belvina na vini yango wana nazobenga bino bandeko bokende kotala filme botala filme tokende kodécouvrir mbwa akokotela wapi rola mbwa ekozala nini rola mbwa ekozala nini na filme wana donc towelisa tokende koyeba alors liso na biso na memelaki bino bandeko eza juste kaka ya bato bazosenga pardon les artistes et comédiens oyo bamipesa bazala bayeba bavaleur na bango te oyo bakoma lelo baosalaki ja lelo baosalaki sankara pour par après koya kosenga pardon siko mpe basi barépondre bino keno bakose akolimbisa te siko oyo alobi keno nakolimbisa te naza na bato nakolimbisa fort possible que non bato akolimbisa bakozala conditionné bongo te nga namoni ke no bato ya kolimbisa bakozala conditionné sikoyo lorsque ozwa kosenga pardon baconditionné oyo valeur na yo eza wapi tango alobi ke no na bato mosusu kupesana nunga nani na yo parce que na bato mosusu mpe na bosana bango bosana bijo kobosana ete ta mosu ata papa boso ye mpe azwaki na ye bordire boyeme bopartager la grande famille natika na mwana 5 minutes na ngai ya na clôturer yango wana bandeko oyo bacomédien oyo bazana bayebi valeur ya mosala na bango bayebi bavaleur ya métier na bango pourquoi pas to soutenir bango Bapoutine baza wana ba Grâce Luzolo baza wana ba Dinana baza wana bato bazo sala musala na bango avec passion do baza na nani wana na kati na bango nde bato il faut to soutenir et non pas bato bazoya aoye bana valeur na ye moko te siko ozoye ba valeur na yo moko te mais ozolinga siko ya ko détruire na bato o ba yebi ba valeur na bango et ça vraiment c'est malheureux ndeko moko ayebisinga mama BBC makambo nyonso osila okazo sala mpo na nga kutu eza bien a continuer nango kitoko makasi alemba te na ota ekoloba ngo nzambe nde azotindika ya saba biloko wana nyonso to découvrir ye kwa kosutuka na moma moko oyo bandeko donc bapasse oyo sila ukazo sala lelo na oki oloba keno eza bapasse ya Poutine moko pe to se référaka moko pe to zongaka penza to se référaka lobi non Poutine abanda ba filme quand Poutine afongola chaîne quand oyo ya fongoli lobi awawa
C'est-à-dire que no yé muto afongoli lobi lobi ah ya ye nyonso ya lelo eza kala ya Poutine. Mais les gens ne veulent pas koyeba owana. Ba olinga pe koyoka ngote. Ba olinga ka ba sauter ba étape, ko sauter étape eza wate. Bon sauter étape, hein? Bon sauter le nid. Jacob Zula patron na mokonzi. Monsieur le résultat, réponse ezali te aburo pia. Soko monindoki. Les Abakouk, ce sont des personnes capables, responsables, valeurs. Les Abakouk, bah alors Congo, tu vas mon nati. Les Abakouk, bah Congo. Famille bota pe de vraiment. Jacob Zula patron na mokonzi. Merci bonzenga mama sociale. Befingi. Tala. Okozali munguturu ya résultat. Réponse ezali te aburo pia. Soko monindoki. Belela ye. Baba mboa. Les Abakouk, ce sont des personnes capables, responsables, valeurs. Les Abakouk, bah alors Congo, tu vas mon nati. Bota la niveau ya mutu. Bota la niveau. Na mitunaka, tant bosala ka ba makambo bozana ba famille te. Hein? Bozala vraiment na ba famille te. Eh, franchement. Bozala na ba famille te. Bref, bandeko, nga na komi nanga ko chite. Je crois na lobeli déjà film Otozolanda na Bellevue Télévision. To bandaki yango déjà lelo des dogs. To zala wana ebele na affiche. Tozo mona Tegra liso a Tegra moko eza on dirait liso en bois, on dirait liso soki ya nini tozo ebate. Alors to kende wana to zala ebele wana poto découvrir. Tegra akwa na église ba ya ko délivrer a un esprit en bois ngana bino to yebite to tuna na kaka. Alors ole ke no to fana to tuna na ka beta to kende ka ko tala to tala kuna ko mema biso to découvrir pe Tegra pourquoi lisuana. Parce que to moni ba pasteur. Tegra akoya na esprit en bois ou encore Tegra tango akoya ko luka délivrance azamboa ye moko. Nyonso na kapwa nini to landa film to kende ko tala film to découvrir. Focus toujours la grande famille. Je vous aime beaucoup, ma grande famille, famille Libota. Merci nandenge na bandeko nyonso bazo komela biso pe bazo benga. On est ensemble avec vous. Tozala wana biso nyonso ini pona Poutine. Bitumbeza. Tant que nous sommes sur cette terre, bitumbeza. Alors, eloko ya sikezate lorsque tozomona ba bitumba, oh babima ba finga Bellevue ba lo ba di n'importe quoi, le quoi ka ba oh babimi siko ba papa boss, il y a rien de nouveau. À ça on dirait aye na ende retard. Eloko papa boss asali aye na ende na retard. Pour eleka déjà. Siko biso to koya ko lobele na sens que no tala siko kuna ba boyi ba pardon na bino. Ba oh ba ko limbisa. Ba bige no bazana bato ba ko limbisa. Mais pour nanga lorsque mutazo ba keno na kolimbisa o te na zana bato na kolimbisa, c'est-à-dire que non bato na ba ko zala conditionné. Alors ya sikezate Yesu kutupe ba trahiraye. Yesu kutupe ba kanaye. Siko kaka Poutine. Alors yango na loba toujours que non force ezaka total ka ba film. That's all. Force ezaka total ka ba film. Nde force to kopesa e. Po yasike ezate. Yasike pa Poutine ezate. Nga kutu papa boso na moneka ndenge bimi ya na yeba nanga ete. To lo baka vérité. Boki ozate bo vandi ata botali ata vinité botali ba turbo te bi boto zo ata ba inspiration ba jo oyo te. Ka limitation na limitation.
ba vini wana ba tirbo ba nani na ba gesho bango nyonso baza mibali lokola binoti. Pourquoi ba tie sérieuxité na musala oyo? Kana musala onde bazoliesa ba tie mayele te. Bino bo tia mayele te bo tia ka buzo ba liboso. Hein? Au peuple dini oyo. Tango yiko vanda na plateau zolo ba di n'importe quoi. Siko ba vini wana ba gesho ba tirbo ba papa Serge wana. Bo mona bango te. Po esala bino ata soni ya koloba keno pourquoi pas na ki ozalo kwa bango. Hey. Hey, franchement. Bon vie ata bana mibali wana comme ça bozonga batuti. Yo mo mobali ozo ko vanda po bana kolobela mwa mwasi. O bana ya ko finga mwa mwasi. Mawa. Mawa. Voilà la grande famille. Na chité nanga. Bozala bien. To soutenir Ka Poutine et ça bien. Je vous aime bien. Beau aimer, beau partager. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.